Bokota, Bambuta et Bayaya, Yenge Kieno, Ouezali Bongo Bel et bien, BDM Fédération Suède, émission spéciale, live, Ndenge to Pesa Gibino Ndaka, Lelo, na 17h, tu reçois la moi mise au point, tu reçois la commentaire si voyage en Kaka, na Congo central, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Kaka a comment Congo central Malamu, Nanenga Loa na Tongo, on a besoin na Kisasa, est-ce que voyage Lelo a Tamboli Malamu? Est-ce que comme déjà na Kisasa, tu repères Sabino, ma précision, awa, nakati, ya live autre sala. Bokota, donc, Bozali, le bienvenu na Facebook, live, BDM, Fédération Suède, pour nous rejoindre la nouvelle, il y a Bisso, BDK, P, Bundiamayana, la nouvelle, il y a Bisso, Babena Congo, parce que, Boyebi, na moment où Tozali, Moukile Zota, Moussamaga, Ndengwana, Kiaku, Kiangani, soki biso to mi lobelité muta olobela biso azalité soki likambo za avantage na biso ba kobeta te ba media na bango ya lukuta awawa ba ovana nie bazali kozela bayo ka te monachemi babomie na Congo central ndio ngomo na bangai banu ko ba video na ba media po baloba mais lokola victoire eza ya biso mutu moko lobité na diaspora mais baza au courant qu'est-ce qui s'est passé na Congo central na voyage ya Nkaka lelo boko zo précision
yango to ko sala live bokota donc bozana tana bino en attendant bon ça moi matériaux bino bozo kota peut-être 5 minutes bon toujours démarrer matondo Ite moyo yanjita nyanza matondo kwa bampangi zame mono mwana na beno mavinga Kongo ngudia mavulu mulu vilalwa kosimbakala sedia mavuilu mulu vilalwa tumba zemba imwe mono kosimbakala tumba zemba bambuta ebayaya yenge keno boye malamu na émission live ya pokwa lelo samedi 30 novembre 2019 toye ko pesa bino ba kontrandi ya voyage en kaka oyo auti kosala na Congo Central yango to bengisaki bandeko o barandaka biso na Facebook ya Beden Federation Suède pona boyoka mwa ba nouvelle o tozana yango pona ntumwa na biso pe pona mouvement na biso ba bengi Bundu dia Congo BDK en bref na ina pokwa lelo ko talisa bandeko na biso o basepela na fumu na tsemi o pe batiaka kana makama BDK surtout précisément ba Congo na ba bantu misusu o pe basepela na kaka ke voyage en tout monde biso eleki kitoko ndenge bazo bana langa Jacqueline eleki kitoko malgré ba programme ya banguna oyo balingaka de fait ya tout monde biso pe de fait ya biso ba Congo mais ba échoué na ina po balelo d'abord na nuko na sala parallélisme moko pona biso ba Congo et puis ba Bantu en général biso ba Congo tout moni presque nyonso o esengeli to mona o ezali ke tout mois ya solo il faut asala na mokili poto ndi bakazali tout mois nkaka asali yango asali presque nyonso miracle nyonso nkaka sa sali yango bino ba Congo na bino ba Bantu bomoni mais jusque là ezali kana mwa minorité oyo bandimi penda ba pesa mbeka oyo bandimi penda ba boiter le pas bazala simana ye mais problème ezati ezala ngo loi de la nature nega barobate mieux vaut la qualité que la quantité tout ça est belé na diaspora ba Congo et puis na ba RDCien toujours ça ba marche toujours ba solution tout ça la marche tout ça ba memo pa mindele mais biso batabundi Congo to ba marche na bino to kota mo souté pourquoi parce que leader na biso ça veut dire ba consigne kabi bato bino bozo ko sala ba marche bo pesa ba memo bangonde bazo chambola ngani awa na mboka na bino bangonde batu bazo ko appuyer ba leader oyo bino bozo benga na RDC soki ba leader nini mais biso na bundi Congo tozo benga bango ba leader ya makokolo na ya makakala ba leader ya makokolo na ya makakala ba leader ya lukuta leader ya solo yewana oyo auti ko déterminer na kata kisantu auti ko défier o bino bozo benga soki frange des criminels du Congo na mo continent bango bo bengi soki kanambe basala ki fongo babo mafumu na temi na kata kisantu ba bengi si baris bantonov yaki kuna kitisina 3000 militaires rwandais ba koti na ba périphérie na bazamba tangu kaka koleka na kisantu ba assassiner mais bamoni oyo sengela ki bamona bamoni ba vrai commando bazana ba arme te o minduki ba français o minduki ba américain o minduki soki ya ba allemand ya ba chinois bazaka main vide kana ba tenir na bango bakengeli tout mona bango aye atambuli pa lesma aleki Congo Central nyonso ti akepe luozi ndenge zaki prévu akomi na luozi ote awa bapesi mitindo BDK bakoko sala manifestation moko te awa tout ça makambe belebele nkaka lobi nana pesa mitindo o soki nani voilà allez bocha podium pour ça mitiki na kanai po mikolo yo biso na BDK lokola lion nkosha za na colère toujours que to broyer nani to bana na nambe wi to lia ba leader wa makokolo makakala oyo ba sala politique na kuta na Congo
mikolo donc mikolo to biso to attaquer bana makambi banda batakaka biso to se défendre mais mbalo le penga donc to ko attaquer kanambe na batu na ye na batuchi so 3000 oyo bakitaki na Kisantu na Ntonov kuna baris bayaki na bango ko babomangaka bakili bakomi ko minué o mwanatemi to carré na nzela to zela ya kota Kisasa te au moment où je vous parle to za na connexion directe na Kisasa na 16h22 bazaki na Matadi Kibala sikoyo bazala palais royal bakomi bamoni ata policier moko te na nzela ata soki mwana mura moko te na nzela bino besoin na poto awawa ta to zo ba mio ke to pouye pour mon antenne yende force yende to benga batuti bolingo yo kote bomoni ta to yebisa bino ke ba groupe na mio nyonso soki lamuka o soki frange des criminels du Congo o soki apareko o soki nini bozo le salaire l'idée il y a sur le terrain a dû confronter Kanambe na kata Kisantu Kanamba sa segi réunion na batuchi na ba russe bayaki po ba boma monatemi na Kisantu mais ba moni bimona mona tout bakini biso tutola ba Kanambe so za mubali bakata wangenga nkaka so na palais royal kindeta bana mura tele na butu Kanambe to boma yo to boma batuchi nyoso bana gombe to bena biso so to biso ta to bena Kanambe bona na problème na biso to bena na batuchi ba mo hotel so to bengani Kanambe to bengana na Félix Tshisekedi ya ubima au kile na Kasai to bengana na bato la muka fayilu ba kile bandu Kisasa eko za ba Congo soki yo mungisi lo ngova na Kisasa il faut to ba bitni yo vana na Kisasa il faut yo ko la Congo biso to musu ba aventure te po to monike makambo na biso ba lobela ngoti makambo ni nene na Kisantu ba yiba boma mwana ntemi mais bien moko te ya poto elobeli yango ba vani nie ba zo se na ba ko événement ba bominka ka bomba leka ba sala ba marche lukuta mama cha bandoki ba leader na mina makokolo na makakala ba leader bazanga tina kama kelele na libanda wa fu mwana timu asali démonstration na kata kini na minute fu mwana timu asali kata palais royal batuchi oyo bazanga na Kisasa tozo défi bino to tchebino donc to tsaino défi so bozami bali donc ni siko ko lukanka na palais royal siko to tali sabino oyo ngaka lo bakake katika meno ya masango tokutana siko banani pena bazami bali ya solo bino bolobi ke no ofu mwana temi lokola boratie siko na Kisantu tokokono kareye tokotya barrière na Kisasa mais tozala contact na bandeko na biso batambuli bamoni ta barrière moko tata tala minduki bandeko na ngai bozana diaspora minduki bozona ngoso beba mindele ya pamba zenga mambu ye wana akimisa bango Kanambe akimi na Kisantu Kanambe Hippolyte bandefu wana Kanambe bina ngai na pembele tango tokola Kisasa Kanambe tokolia 3 pièces wana yayo tokolia una kwanga biso siko tokotungula Kanambe bina na kanai ye ngwa za mubali lokola ya mona ke ya gansi ko central ezali nani est wana kuna basola ba boucherie aganisa ko zamboka baluba kuna na Kasai o basali ka mona tsapu ayo tsana ko central or kaka oui leopard so linga attaquer azora position or nkaka zala otaka nanu dera moni pelage momi koki basala réunion ningi ba bomai arabi ba na okini siko ko central au de défi bango ba kongo nyo so bomoni ba ona kile na Kanambe bazaba double sim mukongo ya za solo opera ba bengi bena Congo o ya na communication pena ya solo na bakulu na ye o pena to bengi Congo yepe ba Congo yo ko za si mayuma pa mwanata mais ce type là c'était un intrigue aye le côté aye pour monde na salité allez bino ko ke simane bozo bengi pe rais biso bene ka to défier na Kisantu et puis na kini mikolo to mo na même soda on na ma campagne na pemela ndawa kaka to ko bomba soda wana mama ko bombe za suite Kanambe tozo lukayo na mitip to kangi yo Kanambe to kolia yo to so mi daba kwanga et puis Kanambe ka re monter na ba idée nous sommes ko koloma kaka donc yeba le temps donc so mo sala ba buzoba na kata Kisasa pour Kisasa ya mboko na biso mboko no sala ba buzoba na mboko na bino na Kasai na Este na Bandundu na Kisasa c'est ba Congo ya Congo central donc moins de mouvement ba bosana Kisasa to chabino maboko momé koki ya wa moni kaka akendeki voyage na Congo central avec détermination mutu na biso atumati bwana lokolo zongili musala tozana ba formation président Sakaka babangi bazong sino batablier na yo bani musala le 27 atumati bwana ko banga mutu moko te o soki fresh de criminel du Congo so ba yiba tindaka message pa yankaka ba commando ba okitela bango mbalo to ngi sila na batuchi
batuti nyonso bazana mabele ba Congo boko no savana ba place on va plus no chance oyo kuna ba po bango wana bali ko considérer leader na biso te donc na minute oyo total na makama Congo central na Kisasa biso siko toza pele na nzala po biso ba Congo to souffrir trop tango ekoki yango leader na biso lo balike atie monde atie a témoin oyo bazana mibali boya to kutana ngana olongwa na 8h na luosi na okende Kisasa so bazana mibali bakata bino bangenga bino batuti loko bomona ki boza danze na ba riso bobengisaki na ba boya batamboli voyage à l'aise banda luosi ti ata soda moko ata ba monite na pour vous informer à tout monde bon azongi déjà musala message en cas keleki ya on ça bino ke omoni mutsoso yo kate fo kene na nenga samangolo ndenge lombo makiadi oke jazz bayemba ba pexera motoli kamombala moko aye bali kamozali kosala banobelaka motoli kamona tina soki ya boy botika ye ameka nzoto kaka kendeki na Kisana akena Congo central po atala bato bachaka makelele kuna bameka nzoto et puis alobi mukongo nyonso azasima kanambe o azasima ya bato bazosala mabele ba Congo mabe to antire viva bino nyonso oyo bozasima kanambe o bobeteka kanambe maboko tozana ba photo na bino ndaba bazana poto bomoni ngana yosala émission toza deux personnes autres en aéroport to c'est la bata poto ngai mavinga na mbuta mpembele wana ezali rôle na biso muta uza poste wana zate biso unika maka poto otala bato utra diaspora to identité tout le monde oyo ça va à côté oyo dibole tsena nkuna ngai yo bozo mona ngai mona bano sela bato aéroport ngai eza kala mingi te bino lo kwa bozali ala bozo tama kelele ba msusu awa bozo koso la ba l'idée de no mako no maka so bolongo ya boke na ba province na bino qui les a biso ba Congo qui les a la mugate qui les a ya fresh du criminel du Congo qui les a université qui les a sugi ya badani so parti qui les a ya BDK qui ça ezali mboka ya FDK siko to zongeli masolo lui avandaki alingaki nanu ase avongana na bonga malamu tanga bimaki na mois de mai alba bo pesa na 2 mois atikili bino temps après si ba doléance makabele mutu moko akipé azaki donc sikoyo to bana action sikoyo soko sakani kaka to tiyo maboko kanambe na zone sabino ba congolais groupe na bango na Kisatu ba pakati mbangu prévenez que ba mikenge na biso bakangi ba infiltrer ya fourmi rouge ya mantezolo o bazaki na connivence na ba to kanambe na ba riche na ba hipo ba bomba bona teni bakangi bango na ba mikenge na biso mais les jours à venir, quand il y a la conférence de presse, quand il y a la précision, qu'est-ce qui s'est passé au GIS et la Congo centrale? Tant que ça veut dire que l'idée de la Congo est là pour faire tembe. Bah l'idée de Kouta bimaka vous ont comme ça. De nous qui ne va coloquer, qui ne vous ont l'année. T'as la vraie idée de maintenant, il y a Bantu Yewana auto défi Batuti na Kisandu. Na Bantono na bango, na ba armement na bango belé ba yakinango. Tout le monde sera ba kili le monde. Bakomi ko ba bakomi ko mimio wote monante mi lokola na Kisatu to kokiete to chaka na nzela akota Kisasa te lokwa bimi to empêcher yo kanambe cha yo tu chapa mapamba musutu yo ko mpesa l'idée la bakongo akota na Kisasa te yo kanambe zela nga mupenda Janet mupenda ndono Janet na kuna kwanga mupenda Janet wana na tumbo ko pena nani na périphérie wala pena na Victoire to kuna kwanga bino ba tuti siko biso to chapi na maboko biso ba Congo siko moment na tsokoki di kingo kumwanda kuna bakatange bazocha onde na mboka na boso na ti bino boso na bakongo balo bakate mais bakongo tan batele mata bakota na action basaka na te to seli bino na Kisantu kuna bobanda bo fungula guerre bokimi ponani bo sa réunion bo sa kaka kanai ale bino mo bokumi ko banga bino mo bokumi ko banga bokimi bokumi ko bana batu nini ke o lokola na Kisantu ko pesimite to ko seli na katakini kaka quotidien na kin toza na communication na bambuta na biso voyage nyoso ning basali banda luozi ti na minute bazana palais royal kaka se reposer nanu après quelques jours a fait la conférence de presse ou bien na ba Congo dito a go détailler qu'est-ce qui s'est passé programme nini basalaki bango bakansi ba boma kaka mais kaka za dia wale sati kaka za déjà 999 bino bozo sala ba plan ya 666 9 na 6 wapela chiffre munene wapeza likolo mukongo nyonso bozo mona simaka nambe asa double sim asa suna mpe babuko ngote bakulu na biso balobi ke
Nkongo konde pe babu Kongo kaina kwa ni Kongo. Siko Mukongo ndenge nini o bena ya solo azali ici ya Fungimbangu, azali ici ya Vita Kipa, azali ici ya Bambuta na Toba Neko Dipwanga. Avec Rolanda Tucha pa mapamba na mino bima. Vilema oboye. Azona bébé na nyo de bozo fuka mila épée. C'est regrettable. Batuchi naka nambe makambo bino bosali na est kuna babusheri bosali nani bosali na bakasai bozo sala le Congo central te biso tozo sala no système guérilla tozo kotsa bino bokota to dami bino na kati bondo mo na événement na Kisantu na Kisantu boloyi ke son kaka komi bobomai kana bagere Kisantu pa totala bena mo live nini boboma kaka ya ngoni kazambe ya Kisantu basali da fongo na mindele nkaka pa yewana apesi message na ndenge ntumu azalaka ndenge na yawa ngai vraiment na ntemi na ye o nyonso bazako loba o mwana tima lukuta te biso buta ma 75 bakufa to tikala de ngai na petite sœur nanga boyo ka wana te ngana ali de na bino message na ye bino tozo mema atuma tubwana na pouvoir o za province biso ba kongo to décider d'ingérence sur l'unité. Fini la récréation de l'ingérence à pas ma on gouvernement bango soki on soki fachi makoso soki fachi beto et talibi sauté fachi peso sa ina beto kubula e na minute to lanzala mutu nyoso to courager la zela on fachi on failli to damé biso to niso ba fantité po trop c'est trop so bosala siko au moment ba fanti bon ça ba que la province de bango ngi to bina Congo contre mutu njwani so yo zamu na muka kene na bandu ngolo sa campagne ya bananani so comme dans IDPS kasai na bino sali FCC auto bini frange de criminels du Congo boke na katanga boke so wapi so na nini na kisangani boke bino ba Swahili biso sikoyo to imposer langue du Congo so ko yebi Congo te bima ndenge ba français basala na France ndenge na mboko to na Suède il faut yokola ki suédois so ke na Angleterre faut yokola anglais biso faut imposer siko to kene makamwana ndinga samangoro kanambe lokola ya provoquer ya moto défier ya moto lobike so basani bana tembe nkaka lobaike na kolonga na 8h no kele sasa so bana tembe to boni ba on zela de to boni ba mote batamoni bana wozi tikin pepele yi kadam bazo ka zake biso to baluba azoka za biso to zasoki ba bato est wana buna ona yebite bato événement za ni ba Congo les ba belge ba occuper Congo bana ba o me changement ba Congo ti ba ba saba mobulu wana na Kasavubu ba o nyoso tu wana oti nani to senga nani le 4 janvier et ça ba Congo kanambe moment na biso ba Congo ekoki yo lokolo zo ozongo cha mutu makasi ozo ya tina kata Kisantu osa programme bon leader wa Congo di cha sikoyo to talisa yo ke o toucher place ba toucher raté et non mutu ngina sabino mundela ko sabino mundela lobake o l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve en RDC. Oui, l'Afrique a la forme d'un revolver, c'est vrai. Mais la gâchette se trouve au Congo central. Côté Masolo Bobanda. Gâchette, ouana, vous déclencher Masolo, c'est Congo central. Et ça, RDC, RDC, les appellations surnaturelles. Appellations surnaturelles, on y a une monde spiritualité. RDC, les années pour application, il y a pas occultisme. Si vous avez une loi divine, si vous avez une chose qui s'appelle et mboka wana na nature na yango. Yangwana ngo ya mbagala si ya songa lembo. Si ya songa lembo ani. Ye nana takete. Yazo se défendre gars. Ati ko pesa message par peuple na Congo central. Bakomi ote balobayi babeta di yo nakata konsa nakatanga kuna bazobe na budi ministre intérieur ya Chilombo baboyi ko recevoir na katanga sikobile bongo sala bakongo atuma tubona ovona na kanai oyo bomeka kama o tuki ndwa na mne pola tu ya nini bokolu kwa mobulu na kisasa mikolo to olu kwa mne na village ezala na muka ITPS nani to boy tout le monde mutu na toke na parler naye. Donc on se soumet na o bitu si ko to senga bitu na nyama ndem de ya la yinkaka o bo futa ndako na ngate to ke na ninga samwangolo soki makambo bitu ba kongo to lingana kata kin boyi allez vous en bitu makambo ya siko na minute to tala to président ya makokolo président ya makakala boko na bamboka na bino bamboka makakala ya makokolo bono dirige côté kuna bitu lusu ba leader ya makokolo na makakala te leader solo yewe nde sur le terrain ko défier banguna na biso
Alors si tout le monde na média wa tout le monde so ba ma kokoloni ba lo baka na média o nga leader o nga sukinani kina sasa kino defe batuti nkaka wuti ko sala yango na kisantu kanambe yaki wana ata nini ba mafumu wana teme amoni bimona mona tout bakini bakomi o to zele na kisasa tutala nini na kota na kisasa oh mais nkanga koti kisasa to moni résistance te bomoni ba vrai commando na sa bino ba commando pena ya solo bango baza okengela nkaka bazana bona arme te o arme ba français bazana loko te bango wana o bomona ki balati ba tenya rouge ba bera rouge na o ba okengela nkaka ba commando pena ya solo bango so di biso ba bantu to li pena mboka ne sikoma to pesa confiance pa ba commando wana to supporter bango financièrement mais bolekisi l'air papa na ba marche inutile bozo tsa ba mbongo ba 100 € na ba conférence ba kokolo les kokolo pa papa ba yewa sur la conférence boni ko yokaye bosali ba propagande pa papa bo président eli les kokolo moko boye so li kakala o fachi beton mais ba unusu baza ba kokolo baza ba double sim kanamba azo beta ko biloko baba yuma kanamba ba ngaba mote tala mutu kana mutu tsa kana na frus c'est pour mon antenne leader le plus puissant du monde non seulement en Afrique mais dans le monde entier leader le plus puissant pour fongo na ye etambuli munza ya mbiba po babomai mais les jours à venir beaucoup de événements siko biso to ça sur ma défense siko biso faut attaquer to ça ba ballon d'essai le 7 août 2017 totali to balancer bango mais bazala bona fingate siko comme moment ya événement siko to kenda bona système wenga yembaki o chetembe omonia atu matu bwana akofana na kata Congo Central da kanai bakongo balinga vanda wana yoma tesolo lokola okomi kotabala na batuti problème ezati mais to rejoindre pour ce to kangi déjà quelques infiltrés na yo ya ba fourmi rouge o yo tindaki po ba infiltrer groupe ya FDK lokola bino bomoni alien na bino malunga mikolo ekomi kanambe problème ezati na équipe na yo wana na muchopi wana bozana naye lokola solo baloba aussi na bino karati bomoni démonstration de force na kata Congo Central leader de leader tamba yesa mnoke mwana temi aza leader ya Congo Central bocha atembi na tuto limbanga kuna tangu yaye bono bosa ba manevre bozosi atuma tubona buloti bino bazanya ayesa mo buloti ayeka ocha ordi ayeka obisa message pa yangangu na yeke no ndenge na yawa tala makambo boza ayo tshoko mona ta ayo tsankangu na ta et puis bomoni lies ya joie oyo peuple ya Congo Central azalaki yango donc leader na bango yewana mutu moko ya na confusion te o soki li kokolo pamba o président eli so bomoni mukongo so te ba président eli bo na photo na yeto ba tu on ka bito enterrer vivant bangwana mutu nyonso asana nkaka te na minute oyo asa munguna biso jamais to un Congo pena ya solo o pena zali ici ya kumugimbango na akosa simali kakala te obisu simali kokolo batu wana nyonso bozomona basala politique na RDC ezali politique ya makokolo na makakala est-ce que li kokolo ko bangisa bina li kokolo ou bien li kakala ya mwana sikoyo ngoya mbaka atelemi tango ba ngoya bakale subumalo tela ngoya atelemi na moma oyo zisonga lembo alingo na kesiko lembo na isiko akota na taki alors yo li kokolo so li kakala yaga siko liboso so ki ko résister donc les loto ngato sala live oyo pour total sabino bilan ya voyage en fumwana temi voyage le kitoko nyoso senga basala bakini ko sala lobi na butu biso bede fédération souhaite to meka ko région de Mutasita na téléphone malheureusement azaki ne sengona ye azaki ko niku na ye akina makinu na ye bakina fête kuna luozi tozwa ki était mais tozwa ka bambuto ba inzinga ndinga ba luki no Mutasita za ko bina na ye azane sengona ye to sepelaki lokolo bazaki ne sengo nkaka pa zalaki ba ya libondo tozaki ne sengo donc voyage en cas de kitoko bazongi kisasa na moment on azolo na bino to uti ko se communiquer na bango basi ba komi déjà na palais royal donc tout c'est la suite message ni nkaka koloba par rapport à voyage na ndinyo sur l'équipe yemo azali tout moi yene mtakopesa ba précision flash to zali nango pona poko lelo ko tali sabino bandeko bonanda biso yango wana vraiment tout ça na minute mingi te pona journal lelo lusala muyenge ezali bongo mbuta mavinga
porte-parole, il y a BDM Fédération Suède, et puis le porte-parole du directeur du bureau politique, na Kombo Yambuta, Sita Sonizeni. Sur ce, Naganisi, Yangonde, Ezagi Lobananga Yasuka, Lusara Muyenge, Maton.